Bonjour, chers internautes de 3 fois W Congo Mikili. Moi, c'est Maurice Premier, votre journaliste de la diaspora congolaise et le porte-parole de la diaspora congolaise ici en Norvège. Soki bomoni ngai na ye lisusu te toyaka toujours na ba université populaire nde toyaka na ba message lelo oyo boyebi ke diaspora mobimba partout bazali diaspora congolaise parce bazali batelemi pour na événement il y a le 16 février 2012 événement moko munene batelemi marche ya kafu pour na lit na biso yangwana Norvège etikali simate Norvège peut etelemi même si tu as sa message un peu en retard mais biso déjà te communiquer qui pour être ya solo jour wana le 16 na Oslo et que la marche koleka marche au total au sala na mois de décembre. Alors na yé na message pour na koyebisa bino que peuple congolais telema tango ekoki lit oyo tozo komene eza lit moko loyal pour na mabele ya Congo. Bino moko bozo mona ndenge mboka ezotambola. Bino moko bozo mona ndenge bato baza kufa. Bino bozo mona ndenge souffrance l'équipe peuple. Yango na ye en tant que votre porte-parole pour na koyebisa bino ke marche ezali. Ba oyo bakanisaki ke marche ekosalema te ba yebaki te. Marche ezali. Yo oza na Trondheim. Yo oza na Tromsø. Yo oza na Oslo. Ozana Olesun, ozana Bergen. Yo ozana Chine na Rendal, oui baki marche ezali. Marche tozo salango poto ki na violence te ko beta te. Eza marche tozo sala pona ko laksana mokelike. Trop c'est trop to lingi mabele ya Congo zongela biso. Nzambe déjà ici à sala pe azali ko sala pona biso. Et alobi na biso kaka to ya to sala acte poto récupérer mabele. Polikam mabele eza makila oyo sanango. Makila oyo ngana sanango eza makila ya Congo. Nzambe asala nga norvégien te. Nzambe asala yo norvégien te français te. Nzambe asala yo congolais. Ayebi pourquoi asala yo congolais. Ayebi pona nini est-ce que yo kokisaka devoir na yo ya kozala congolais? Est-ce que yebi que oza très important na valeur ndengo zawana? Alors tant ekoki passe le kaki mais yeba ke ata butu eza ndenge nini mo etanaka. Message na biso to nango papa, maman, yo nan etali ekolote la moka le 16 Oslo ekozala debout. Norvège eko telema le 16 bandeko babengi bino. Alors sans plus tarder nous avons pesa message oyo en direct partout en Norvège boko yoka ba organisateur bazali mikanda ezwami autorisation pour na kosala marche ya le 16 boyoki bozo mona baninga ya France bozo mona baninga ya Belgique bozo mona baninga ya Corée du Sud bozo mona baninga ya Australie ya Canada ya Angleterre partout bazali botelema bandeko botelema. Moi c'est votre porte-parole Maurice Premier le journaliste de Scandinavie na bengi sibino boya bandeko ba bengi sibino boya bakulutu ba bengi sibino boya bakulutu boya ebele ndenge boya ki liboso koleka lisusu boya poto marché to lakisa ke to lingi vraiment état de droit pour biso moko tozo vivre état de droit. Pourquoi pas bandeko na biso ba bénéficier nango yango na bengi sibino ezali kambu ya ba ekolote mais ezali kambu ya mabele bandeko na ngai. Pona marche oyo na lingi ko pesa conseil etumba oyo tozali ko bunda eza etumba moko loyal pesa sérieux ba professeur de ya université ba docteur bandeko ndenge na ndenge ba joindre combat oyo ba joindre mouvement oyo po ekomi sérieux ba monike makambo eza sérieux yangona tolingi ko tia sérieux na makambo tozo sala na ko lancer message à le 16 bana Oslo to ko marcher na ikoloba pe na profiter koloba na ba ndeko na biso ya diaspora o baza tête d'affiche ya combat oyo tozo makambo au sérieux tolingi ko tia discipline atana tango ya guerre ezaka toujours na discipline po bato ba lekisa te mais est na comment na biso discipline ezali. Est-ce que kofinga mutu nde ko libérer Congo tolingi kolongola ba insanité na combat oyo
to boyi ba insanité na combat oyo et to lingi kolongola ba théâtre na combat oyo. Combat oyo eza combat moko loyal pe mokili eza koyoka biso. Mais ce to ye na ba bêtise soki yo o monike o yaka kolekisa air na yo ya kobina o mona yango festival eza festival te eza lutte ndeko na ngai eza lutte sérieusement lutte makila batona bazokufa eza lokola ngai na yo tozwango au sérieux to ko finga bato te ba mama na bango ba bêtise parce que télévision eza mokili mo bezolanda yo peut-être moi na yo akolanda yango malobozo lobozo yoka combat na biso eza loyal yango na toni ko créer vraiment discipline na kati ya combat oyo soki yo zaka kuluna to boy oya ko bebisela biso bitumba la biso parce que to comme déjà pembeni ya victoire botika ko finga bandeko na ngai to tika ko loba n'importe quoi tout landa combat objectif ezali nini nani aza ennemi na biso eloko ni to lingi photo yeba yango na bengi sibino bandeko ya diaspora ya Norvège boya ebele ya lo sans plus de zanga mon côté ba kulutu nde basima makambo oyo alors papa Tito azala kati na biso asimi makambo oyo tozwi déjà autorisation pour na marche à les 16 tozali na kulutu na biso lokola Léonard Mpoyi tozana kulutu na biso lokola Ginke tozana kulutu na biso lokola ba Richard tozana kulutu na biso lokola ba Papa Guy tozana ba kulutu ebele oyo basimi makambo bakoya ebele ba benga na nord ba benga na sud ba benga na ouest bana Oslo bana Olesun bakoya alors attaque ndeko na biso Alex Bin Kwaza éprouvé azana matanga mes condoléances ndeko akoya pe a promettre malgré ba kundi ndeko na été akoya po na Congo yango na beleli lolaka boya ebele boya poto sikola mboka na biso to créer état de droit pour être Congo et bénéficier na mutu nyonso sans plus tarder boka message ya appel ya bandeko nyonso ya diaspora bakulu to babengisi bino tolanda alors tozobenga directement. Est-ce que wana nazali ko benga kulutu Tito? Effectivement, alors papa Tito, vraiment les 16 mukili mombeza ya ko bouger. Bana ya Suède, oh kaka Suède, Scandinavie, Suède bakenda sango. Babosani ke Norvège pe tellement. Norvège c'est tellement ici makamuna maboko avec Maurice Premier. Siko yo papa Tito le doyen ya ba congolais awa yo mtozali na kati ya organisation na ba kulutu nyonso tu ya ba congolais ba na kati na Norvège message nini yo za nango pona les 16 baninga si ba telemaki kala mais biso tozaki na préparation pesa lolaka bayoka yo po ete bayoka ya solo ke Norvège ya côté lema les 16 papa mwana bakolamuka pesa biso message ozali en direct ya Congo Mikili site oyo et sali ke ba congolais ba se retrouver dans le monde entier site oyo eza lokola télévision ata tozo ko accompagner ngo biso tozala na kati ya diaspora pesa biso message bayoka yo. Merci Lengi, monsieur le journaliste Maurice. En tout cas, oza makasi. Alors situation dali awa oza ko belela que biso bana ya Norvège, la diaspora norvégienne, la diaspora congolaise en Norvège, bala le pongité. Parce que nous allons na méga marche pour soutenir bande de biso au bazala Kinshasa. Nous allons respecter mbela ya chrétien ya Cardinal Mosengo ndenge asengi. Alors tout ça concerne sa énergie na biso nyonso pour que moi ne me baille pas que ce qui se passe à Kinshasa, tous allons en commun encore na bango, et tout mis en côté. Tout ça qu'on a qui ça, na ba force nyonso étrangère, eux ils allaient en Norvège, baille pas que na Norvège, ba Congolais pas allés awa, ba allés aussi porter comme ça na Congo terre, parce que Norvège ils allaient pour participer à kasi na ko aider Congo. Alors mbongo oyo eza ko aider Congo, ils allaient mbongo ya ba taxe pour la population norvégienne à Takofuta. Et puis nous, les Congolais, la diaspora congolaise habitant en Norvège, vous avez le privilège de se trouver en Norvégien, vous allez foutre les mêmes taxes que les Norvégiens. Alors, taxes, vous allez foutre en Congo, ce n'est pas pour aller appliquer la dictature au Congo, mais plutôt pour aller mettre la démocratie pour que les Congolais basent la malame. Alors, Yango Wana, tout comme le Parlement norvégien,
et puis tokotambola po toyebisa bango ke non il faut balanda oyo biso bapréside toza kolinga parce que nous voulons à ce que justice ezonga na Congo tokoma na gouvernement responsable tel que prévu par notre constitution, tel que notre peuple a réalisé par l'élection électorale depuis novembre. C'est ainsi que nous allons soutenir l'effort de la catholique Basseni, parce que nous sommes des Congolais, nous sommes des responsables congolais, et soutenir que nous avons un gouvernement responsable au Congo. Tokotia numéro, bakobenga, po ba ya ebele koleka o ba ya kiliboso. Eza na nord na sud fo ba ya olobi ni pona ba pasteur po ba pasteur bazo participer de loko moroté et pourtant que toza ba pasteur ebele awa o pesi message nini na lingi ba congolais nyoso mutoso la idée ba congolais parce que dans le nationalisme et le patriotisme tous les congolais au bazali en Norvège ils sont bien ba bengani concept le bango il faut obliger bango que ba ya la qui non, les amis de Congolais. Et puis, les amis des Congolais, nous avons des amis qui sont ici. Donc, mon ami de Congolais va souffrir. Et aussi, ils vont venir parce qu'il faut soutenir les gens à effort tout ça. Alors, moi, à Congo, ça, tout le monde c'est un gars congé, mon coroya, j'ai dit. Nous avons un slow, par contre, c'est un congé après-midi. Nous avons un secret, nous avons un secret coréen, nous avons un projet pour la Bahia. On va aller dans le secret pour la terre. Ce qui a bien dit son message, c'est alors, vraiment, message na yo, Papa Tito, yom to simi organisation oyo, na ba kulutu nyonso tu simana yo, ensemble, parce que oyo, et la kisite ke tozana chef, oui, Papa Tito mutasimbi boye, yende mutazo ko chef ya ba Congolais te. Par son amour, engagement na ye, makambo nyonso se zwami, boya ebele. Papa Tito, message na opesa biso air na lié, tokokuta na ndenge nini, et puis itinéraire eza ndenge nini. Ba confrère nyonso ba yeba ke itinéraire na ndenge ezalaki mbala ya liboso. Tokokuta na biso nyonso na Oslo S. Na cinquantaine, ça se posera liboso. Et puis, on vient d'être dans Tourtinière. Après Tourtinière, on vient d'être dans le département du ministère des Affaires étrangères. Alors, toujours pour les autres, et puis, on va le bienvenue, il y a un mini, la qualité de salam, mais comment on allait prêt pour les organisations et d'aller prêt. Alors, toujours pour le mot, il y a un mini, et d'aller le Koyamou, mon côté, et d'aller le Koyamou, congolais. Pour lui, son Congolais, fier, les gens alors message na yo commis message commis pour na ba congolais surtout Congo mikilezo pesa message balandaka ngo monde entier na sir batu bakoya ebele sukoleka pour être solo victoire et commis pembeni pour na état de droit et salema. Merci mingi. Alors, on soit Zolanda biso, contact na biso, ils ont un numéro na petit écran au Bozolanda, et puis, bon contacter, bon benga ebele, bakaliko yon se salemi, biloko tu salemi après, bon ya ebele pour na kolaksa na mokilike, congolais, et si à la mouki, congolais, azasus congolais à l'obité. Alors, merci Mola pour la Lolaka Outiko Beta. Rendez-vous, ezali be moko le 16 na Oslo na 12h tokutani na trafikante. Wana message na yo, Lolaka Outiko Beta et Outiko Koma. Merci mingi. Merci Outiko Landa, Kulutu Nabiso, Papa Nabiso, Bondo, Tito, o auto pesa Lolaka. Pona ko bengisa ba oyo nyonso ba bengami ba congolais yoza congolais na kati ya Norvège Lolaka ebesami le 16 na 12h jeudi na Oslo Est tokutana pona marche oyo mokili mbeko sala na air moko toko sala marche oyo biso nyonso na mokili mobimba place ba diaspora congolaise bazali ezala bana ya Suède na pesi bino mbote bino la kisi Scandinavie nzela mais boy ba ke Congo. Il y a diaspora, il y a biso awa na Norvège ici ba tellement à travers Maurice Premier, votre humble serviteur, porte-parole de la diaspora congolaise de Scandinavie, responsable. Il y a
média na kati Scandinavie et puis na kati na Norvège. Votre journaliste est là, Maurice Premier, pour un message au Boutozwa. Sans plus tarder, tu as quatre émissions, bien tu as quatre messages au sans pour autant remercier celui qu'on appelle Yves Kabamba. Yves Kabemba, il y a Kolo Congo Mikili, il y a se sacrifié pour que moyen pour Congo Mikili fonctionner site télévision, site satellite. Merci Yves, vraiment on est ensemble et ce n'est pas le temps de diffusion ou ce n'est pas le temps de compétition parce que c'est la compétition pour rien, pas pour une personne mais seulement pour libérer le Congo. Alors merci naba oyo surtout na kati ya combat oyo bande kokuna na France tomoni yuyu mutomosi topesi Res Kazadi, topesi Martin, topesi Ndeko Odon, topesi ba oyo nyonso to ba na Belgique kuna. Donc liste ça tellement long Arimbayaye donc topesi pe kulut na biso Jean-Jacques. Donc kuna Jacques yo mbote yangwana, merci vous votre humble serviteur Maurice Premier. Rendez-vous le 16 na 12h. Le 16 na 12h na Oslo S boya ebele Mundeko Betama. Toko tambo la direction Sturtinger message ezali et stozu autorisation bobanga te boya ebele. Merci mingi ba o bazio occasion kolanda biso na direct ya Congo Mikili to remercier bino alors bola la malamu et puis boza na kimia po elonga epesa biso to sengi discipline to boy théâtre na kati ya combat oyo to boy théâtre na kati na litre to ça les ali loyal alors pour ta ko convaincre zu bato bazana ko ya ko lala o baza pongi po balamuka fo ba mona sérieux na kati na biso alors wana to boy ba injire parce que injire ko libérer Congo te ko finga ko libérer Congo te alors les ali bas insanité to pour na république oyo za ko ya état de droit biloko na to combattre yango avec énergie. Donc Maurice Premier, donc université populaire, oyo na université, éducation populaire pour na bandeko nyonso po baeba ko changer parce que changement de mentalité wanande ezali devoir nangai Maurice Premier auprès ya communauté congolaise mobimba. Merci au bazu chance à Kolanda bo communiquer na baninga na ba Facebook na nini tokuta na le 16 biso nyonso to tondi an Kibamba oya zu caméra la maboko pe na remercier lisusu ndeko na biso Alex Bikwa oya za éprouvé courage pour promettre ko ya pe to bosanité Emmanuel Bosongo oya simbi et que communication zala pe transport mutuke vandela pour na Maurice Premier ba ko se déplacer. Merci mingi ba o balandinga maboko 5 yangoyo ingeta